Masuki, na témoignage de Didier Masuki, a tenu la Kasamoto. Tant que les musiciens ont gagné la Kasamoto, on a un complet. Il n'y a pas Didier Masuki, Mande Fapembe. Papa chéri a ba comédien. Na bête la on vient na boye, mais pour les ala bien. Na petit message na sur l'hôtel Papa chéri JB Piana. Pire vie ba petit nae o akabarambo ya poche nae qui est loco photo officialisé yango ngaka biso ba artiste vraiment pour nous biso émission zaka yango avec du public émission ezanga na polémique et ça la raté que bolo bala moto mabe donc ezaka yango quoi ezaka yango donc vieux papa na biso tabula ya kufi nata o vieux king a kufi calculer na katika sur combien menuisier ba kufi combien de maçons ba kufi et puis combien de tailleurs ba kufi surtout ba tailleurs le côté na au PC lamba bo lata uniforme boy atongi blues na forme ya safari combien ba kufi vous comprenez donc combien de chauffeurs combien de wewa vous mona donc ça na ka lokola ba bato to mona ka to za artiste to bimoni saka donc yamuna kufa pisa za remarquable OK ba te ba kufa ko le kabiso. Solution eye ndeko ya Kinshasa tuna ngai nini o pona ba problème na bino nyoso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique lavage auto pe entretien mituka ezwi bongo solution awa na pine korpa epa ya vie korpa mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser masolo botala bino moko ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact nédologie bazo bete yango mai partout de façon que engenga ekoma propre awa ta mutuka na yo epalolamaki couleur elongwe nimela ngai ke soko nango awa à travers ba produit basalelaka ekozonga la couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango epa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa epa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete mituka ba lavage ya mituka kosokola châssis moteur ba aspirateur na ba gravitage donc on a kin gravitage ezaka place mon na pine corpa et puis tosaka sous ba pneumatique na système amikili tosaka ba pine na machine na ba démonte pine et puis to ba pine na ba mesh la mesh ningo ba na tisete ba moto longo se mesh na système amikili ba la poto ba yebi biso na maboko te wana ba koda ba bala biso c'est pas comme ça mais tosaka on va démonte pine la machine à pine zakuna ba démonte pine et remonter pine remonter pine j'ai trouvé baté je sera na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa boende zalaka keyo. Le boss Didier Masuki au Succès Bango. Didier Masuki, la mandé fois Pembe. Grand pote Didier Masuki, mon producteur. Grand pote Didier Masuki, mon beau frère. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon la mandé fois Pembe. Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et cela d'Amar. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et cela d'Amar. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kilema tukineko Kutala na biso Avide public Kunaga ko kilema tukinde Parce que le long de coup Ils en effet Parce que le long de coup
cette belle émission Avis du public de Didier Masuki. Mobali Amande fois Pembe, autrement dit, Voulouzi. À distance, et ça indéfini. Alors sur ce, nous avons un grand invité avec nous ensemble. Vidélo et Charlie, avec lui, on va parler à l'eau et à large à ce qui concerne ce message. Ça passe ici, la mort de King Kester Emenea. Là, il va se présenter comme d'habitude pour l'artiste Abotamaka de chaque jour au jour, du jour au jour. Alors sans plus tarder, voilà, mon invité. Ouais, bonjour ma petite soeur. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. Et vu de loin, c'est vrai, tu as bien lu dans cette émission à vie du public, toujours bien mingi message au Yamawa, au penalty le ils ont surpassé Bisso, la mort de King Kester Emenea. Azam musicien Nene Oazala qui a tout il y a pas longtemps, mais avant de bien commencer cette sujet, tout baka vie de loin mon parcours à mon kaka pour la vie de loin parcours 10 du mi. Ok, vie de loin, Aza artiste comédien à Mboka Congo. Artiste c'est quoi donc? Artiste c'est Mboka Congo. Na bandi carrière nangai, na âge de 13 ans, na 5 Clément na Makala, formé par Michel Louaou et Manzenza Georges. Na longwe 5 Clément na yeko tashi chaque loenge yangadia d'angadios. Après na yeko ma onaza donc étant na pas vingadios, ba vina ba po Firenze, ba Sami Mokili, ba Yafa Gianni Versas. Bah ko fou la petite na bango popé muté za ko sala ba fou les petits na bango donc nandeng naza onaza lelo quoi voilà. Aujourd'hui la RDC la République démocratique du Congo onaza lelo na groupe nanga tout vient d'aider quoi. Donc voilà. Donc président a tout vient d'aider Charlie donc il de loin voilà. Et maintenant aujourd'hui nous pleurons la mort de King Kester Emenea Kwangolozon Somuntu Wazaman qui vient de nous quitter il y a pas très longtemps vu de loin tango qui message wana et ça qui est comment. Message avec King na landa kiango tant na longwe na zo bimina arrêt parce que na problème à voiture za pas netika na palais na bimana zo express car on a zo qui express na yo qui information na carte na petit chauffeur balu kazong sarandako donc et pas ina lela qui fait King et pas une raison qui mingi ya nanga José de Londres Sida Bilamba puisque vient basuka awa c'était prévu tout ça année sport moko ya vignette ouais bakar quoi Viking Kester Emenea vient nanga José de Londres Sida Bilamba nanga leki na bango vie de loin vraiment place na profiter pendant qu'on soit temps ya ko fana na Viking et puis place na ko comprendre que comme on a vu dans la TV, n'a pas fait un vraiment différent. Tant que nous avons fait bateau ba fréquenter baebi. Pour y aller faire comme maga ba alo ba po mutakufi comme maga lamb donc viens avec mystique. To bengi na de Londres avec l'hôtel de la Gombe. Puis si na longona na comme déjà na maison blanche boya wana to sala moi Damson pour to kitise là na de Jerka. To komi wana mbote pas de l'on a présenté au petit nos vidéos de lointain oh peut-être sinon petit c'est ça nga fort mais beaucoup takol na katimini ya kishinga mpemba to koti wana tala to fekata ba artiste belé enta to kuna place moboé fo Damson abengi cuisiner na petit mobo Eli même Venezuela na Damson ba ye nango wana to laver maboko Vieux King muta servanga pour de Londres musulman qui na carême ali akiti ngaso na mona na olia na leader na lia na bokebe take artiste kaka habite fo Damson mais ma plateau joka teza dimiti bendazol soupçon vie soupçon kasi soupute hein donc yo muto menada ba bière fo mo soupçon mo tropicana a joka ti soupçon a chacho na saniko ya ngalem. Donc viens à tout kenaye tala artiste bazali mais viens nzamba pa mole place ça to komi na DGK ba solo lipa kuna ba benga ya Jean et puis tant to komi wana via ba français te anglais te ninte munu kutube bandi pa ba pesi biso mukonza yanaki pire petit mukonza za wana petit na ye na ndenga bwala akabili ve $600 bofuta transport
biso na tomoni ke ba pesivier $600 ba pesivier King Kester $600 to côté na jeep ya vie l'état tozonga pena bona 4 ya car de Londres 200 nga vie de 200 vie King yemoko azui 200 et puis 200 na état to comme ba fer rouge à boulevard ba chèque ba timbele papa azwa pinza $50 apesi ba chèque ba kekabo. Donc comme sur la fait rouge à l'ebosso azui sur 50 apesi ba chèque ba kabo. Biso tozonga ba 200 mais Viking azongi na 100. On comprend ça hein? Et puis toujours moi temps belé vient à donc à la kiso ar ndenge zalaka tala areza boy sokelo ko sala boy kebana boy kebana boy donc toujours moi ba chance na ba soukami quoi. Voilà. Merci beaucoup. J'ose croire que Fabien Debinto, l'acteur principal, au Yakoufakate de dessin animé, veut dire vraiment comprendre comment l'artiste Azo Palola, Azo Pessabiso par rapport à Viking Kester est mené à Congo le Zonson. Toi, tu peux perdre papa tablé il n'y a pas longtemps et le Viking Kester aïe pour Nayo, ils ont le bélon, ils ont Kebisao, tout le monde en tant qu'artiste. Eza nango ate ke po papa tabula yakufaki Viking akufi peut-être eza problème te eza temps vous comprenez est-ce que na moment yo kama comme so vieta tabula yakufaki Viking akufi il y a des fois surtout kama peut-être po baza ba monument auto zomona baza bato ba yebani ba vedette osomona na temps au vieux papa na biso tabula yakufi na temps au Viking akufi calculer na katika sur combien menuisier bakufi combien de maçons bakufi et puis combien de tailleurs bakufi surtout batero à l'côté pena au PC lamba bo lata uniforme boy atongi blouse na forme ya safari combien bakufi vous comprenez donc combien de chauffeurs combien de wewa vous mona donc ils ont encore le cola baba tout le monde tous les artistes to bimoni saka donc yamona kokufa c'est remarquable OK baté bele bakufa ko le kabiso oui, rançon no Jibé Piana, papa chéri qui je en passant, bah tu peux rendre visite na famille à King Kester et Menea. Réaction yo étant que artiste na mon obasala qui pour qui n'écoute la famille wana ya geste obasala qui n'écoute la famille o ya King Kester et Menea yo bini pour nango. Non, tout ça famille mon côté. Hein, nous sommes des artistes. Bichina sur chaque soir tous à la wana. Vous comprenez? Tous à la wana. Hein, toqué, to fani ti mutamtazo na ba 10 euros pe amuna kala la alali. Zomona donc eza famille. Eza famille. Vous comprenez? Eza famille quoi. Na yebike na bité soki bokenda ki pété. Idem na ya grand frère nga totoka ni modero. Vous comprenez? Soit pena donc kaya modero. Eza ki pena ke liwa. Mais ko sala bola mo zaka na ki bonzamba zaka nango esali ke azale na bomoy. Au moins, on a bande artistes et comédiens, qui paye. Mais ce qui est vrai, juste nous qui bien pendant que la famille a King Kester et Menea et puis vraiment ça m'a pas mon papa chéri pour ngape mikolo yo. Au moins so totalement masalanga la dit sobe phénomène. Ba bien que Igwe. Hein? Ba bien que Igwe. On se comprend Igwe. La dit sobe phénomène, de phénomène Igwe et sobe. Au talinde konanga o ami suminene, masalanga ami suminene. Ça c'est fils ma finga ya kenana ye mopao ya ba comédien siko vie de lenani et loko yo na loboko pa na yo na s'adresser na papa chéri Jibé Piana donc na pona ngaye donc vie de loin a commis papa chéri ya ba comédien motopamba monanga pamba mena sexa rebelle monanga pamba bato wa sepla nga rebelle monanga pamba mena mystique. Donc vie de loin Charlie Nongi papa chéri ya ba comédien na bete lango vie na boye mais pour ezala bien na pesi message na sultan papa chéri Jibé Piana pire vie ba petit nae o akabaka mbongo ya poche nae ki eloko yo photo officialisé yango na luka vie na ngai donc ezala pena reconnu quoi. Donc ezala mo officiel. Ici mais na lobby omoni ezana ba comédien belé ezana ba comédien belé azana moi double sim hein azana bato balingake api na bato balingake te mais vie de lepena aïe nambi sama yazo lingangai on comprend nambi sama yazo lingando mutu tout au moment ba général grade akumbu
nakuta na fara na grevi futila liye bozo la mboa singa mfumbwa tellement to grevi futila yozo benga na marque monka ke osolola nukuta liboso grevi futila ba mnake vide no na lela yo ndeti na kufa so zate na somba ate bon siko ba vina ba 5 kumbo ba maître chef da kumbo ba noko chito kumbo ba noko boyo ba président Guy Electromas okuta le fara maintenant $2000 petit na ngai continue ndengwa wa mystique donc papa chéri ya ba comédien vous comprenez donc papa chéri ya ba comédien yeyo Charlie Nongi vie de loin. Alors, pour tout confirmer, que c'est papa chéri Sultani, Motopamba, vu de l'homme Loroka, Moukip, pour avoir des tout baptisants au pays, tout scellé pour faire plaisir à ce qu'on appelle Alexis Ngangala, il y en a dit Masuki. Voilà, donc, Didier Masuki, Masuki Moutounangate, vraiment Masuki n'a pas ça m'embête trop. Là, on a profité, on a ça mon père à moi, donc, à Kenda, Zonga, donc, vache, donc, Yéma mi pèse la doc. Et puis, Yéma Moutasala qui battoise au badoc, Yéma Moutasala qui battoise à la Bamboka wana. Papa Edi Kilombo. Papa nanga Edi Kilombo wa mystique. Edi Kilombo wa fait Edi Kilombo wa danger. Non biki na sala mo lo mo amuke. Lo mo cap na po c'est putain ni papa chéri. Mo ni ba biloko nga zakaka so bisi artiste sala lo mo amuke akena domaine. On comprend? Yo mo tia moto. Zela ya papa. Yo ande ko na ko tsiko boyete. Sala lo mo amuke vile le yango. Ongonga ni ampulite. Na ba Saint Clément na bekola mission on ngonga nyampolite mais ba bombo mo ba sala ba bombo ya sukali ba jaro yango kasi moi le comme kina sali Merci beaucoup, merci beaucoup. Likota Zali, Fabien Debinto, l'acteur principal de Sanima Kouvarate. Alors, vu de loin, nous évoluons avec toi. Voilà. Juste là, tout le monde a une question émenée parce que ils ont message, ils ont vraiment sur le terrain, il y a une question émenée. Donc, nous avons une question. Mon aïe, le belaï, azakin nengenini. Pour ceux qui t'ont quand même en dans la kin. Na jupe na terre au fond de la viking, mais na ba souka. Moi na détecté oyazaki au moins net na lo baboye neto zakana bino neto zakana ba Isaac neto zakana ba Vekis neto zakana ba Guilin Simao na ko ça peut sembler boye na la sa gentil mais na muté masweza yango te na bande donc on a détecté yango vraiment ekozalate parce que ngana za beaucoup plus na comédie vu zaki circonstance ya ba plan et puis ndenga lingane ka ba petit na épée pour faire pas qui comédien quoi ba plan pe belé to zo pas vie ozo comprendre donc na ko kapena ko wana zulu kana ko mazoe bela. Donc non ko vraiment mais on a yebi de vie boevie a qui bien il y a bien alia kana batu donc sauf fin na vie wana eza biso ba comédie ko toza suna lokolo bate oyo ke kaka et puis so bete lo bozo ki manna ko seka on ngana kaka vie de mais faut jora o Mélanie Tropicana soupçon faut jora ta soupçon vous comprenez. Le vie de loi, on le dit au comité, vie de la consulter, papa chéri, dans le théâtre, ça c'est vrai. Ton zimia, on peut te baptiser en gros. Jibé Piana, Abouda qui m'attend à Yakin Kester et Ménia, laisse-moi te le dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, à Betaka na concert, na mariage, plutôt, il y a moi, Sinae, Ozaki, ami d'Achati, tant qu'on a bien dit Kinouane. Alors, JB Piana, pour la yé message au Yaliwa Kester, et au Lekile Kabouy. Est-ce qu'il y a un mot par rapport à JB Piana? Qu'est-ce là? Mais quand il y a un autre balké, j'y vais perdre. On a vu dans la son Igo de la forêt ou même ma petite amie qui est en table la Schengen. Bah ça là, geste na famille à Yakin Kester mené. Ma cambo sur bana âge on a 5 ans. Non mais na poto poto na ebe na honte. Ti mabuda kyango abuda kyango. Te sora buda kya ko yate. Na sur bana oyo lobi avant oyo loba. Vieux King Kester vie na JB Piana. Ndoyi na papa chéri, ya ba musicien. Ngandoyi na ye papa chéri ya ba comédien. Autour le bangot kendoyi nanga papa chéri ayaki na famille avec king na fait nanga Igo de la forêt siko makambu yosolo bawana ngana na 5 ans na zana muyekoli na oye bande malobe bimpa ngai répondre à la question oyo papa chéri donc oyo papa chéri maman au combien voilà mystique ozo bana do baloaza petit abunga idolozi oya wenge sege solo la pete on est sega solo na yo président kolanda bango pena penate total makambo ya album quoi merci. Donc merci beaucoup. Comprenez que envie de loi JB Piana moto pas ma répondre à la question na biso oyo. Donc JB Piana ils avaient peut-être pas n'a rien à voir parce que tout le monde qui est na famille oya kino question. Alors souvenir nous ont gardé il y a bien
c'est vrai bouffon Ezaki mais souvenir comme la vie qui une question Emilia parce que Atiki Biso déjà oso garder 10 ans après 20 ans après aux la graver la montée maintenant ndeko nangai na betolo le loko moko o mone to artiste boy na tolo bango na masananga patuka bango hein au cause là au mone même vient nga Weranson de la forêt même papa chéri Jibin Piana même vient nga Kofi Olomide même papa Wemba et loko na ezanga o mone to fa no boy sur le téléphone on a sonné namoni peut-être le numéro à papa chéri Jibin Piano funa linga batu to baye bake Jibin mutabengi ngai ezaka moi le kumo boy na ko fana ka bo mona opa trésor pour toi bengi fiston libenge dax abula pele trésor loi LL azma kaziz makukula patuka bango international bakalu tukadioko le soir bengi au moins que ça atati ni mbongo te. On comprend, mais ça là genre mon koboy. Biso boza am so fan ka boy, on a ADT yakim pour ya bengi pa vetona na posa na. OK, wora bengi bino ka bo fanda bo seka, bo nini ate ya bino ka kaninga zala ka. Ya masolo. O ko fanda ka boy, o tinil papa chéri texto à répondre. O tinil ready ya misi ba ilo kanto à répondre. Mona moi sentiment wana. Donc ça n'a quoi. Alors merci beaucoup. Changeons de registre. Cette fois-ci parlons de groupe. Il y a Biemoko, Papa Chéri. Hein? Vous comprenez qu'il y a Papa Chéri. Tout le groupe nous à théâtre. Ça s'évolue comment maintenant? Vous avez un niveau ni ma répétition, ma production. Tout vient de dire. Donc mon question Tony, question pe beau-frère nanga Lei Matampi, Mobile Brunel. Il y a un gardien à Kabushkop, Lei Matampi na pese bambota trop, na petite sœur propre Brunel. Notre docteur Lami, Aza mystique. Docteur Lami, c'est le homme qu'on a appelé ce bambou de tout ma question. Tout vient de dire, et je vais voler bien. Tout ça, chaque vendredi, dans digital, à partir de 16h. Vous comprenez? Donc tout vient de dire, ils ont appelé ça là-bas, on a coupé, petit Arnaud, petit coupure, on a lumière, diva, 5 étoiles, 6 fois. Donc tout formé. Pourquoi tout prenez ça et Salamaki? Là, on a profité bateau volonté pour se agiter. Mais quand la peine besoin de question, on a bien ça la groupe te, on a bien kisita. Et non, il y a fait un kisita, mais kisita. On a fait ça témoignage, on a boé. On a déjà yangadede. Ata vie les monts tout ngadede ngadede, on a fait ça en bonne place dans Brazzaville. Soit autant la peine boé, sentiment ne yangwana. Oh ngai. Ozomona. So otali amsusu otali masananga peut-être la di esobe o ngwa bana ke ye mangwao otala petit nanga micho na boa ke mingi o so reprendre o mona peut-être micho to fiama ya esobe otala ans ya Caleb otala Duchesse ya Caleb abonga na obota te vraiment donc nga pe funa sala ba petit coupure na sali ba tebele ba noir cito ba Mike ba Lumumba ba Lox ata carrière ici non mais combo nanga ezozonga na batonga na format quoi. Donc tous les cas chaque vendredi na digital et en international sur na YouTube au petit vu de loin au comona épisode chaque épisode par semaine et barobima aux autres la. Merci beaucoup. Je crois que Pichu Brada qui comment évolution il y a un groupe il y a Papa Chéri hein donc bingi bon. Alors projet d'avenir il y a groupe na yo ils a comment chaque acteur a kananga mikate na kwa na bango be makaya bo parce que oza projet faut utana mutema quoi mais oza projet na kwa yipsa ba fanatique tout o balinga vie de loin ba soutenir ngai ba linganga quoi donc eza la karaté moni défaut moto na biso ba congolais o lingaka moto mozo laxate ke o lingaka ye eza défaut grave on se comprendre eza défaut grave ndetinga na lingaka Shabani Nonda na ndenge moko za na ideti mais le fan théâtre am suna ko 2 fois ou 3 fois mais na lela ye à mort Shabani Nonda na lela muto modi kembe à mort na lukaka un jour batona mibali na kutana bango na lela bango fort venanga Willy Etoka babi Willy Etoka prêtre des prêtres venanga Patrick Mungala la mèche blanche vous comprenez. Benoît Zek Moukonza Orim et même pour mon Angola. Balbi papi ambassadeur, moutonanga papi ambassadeur, pourquoi pas Alain Visor? Au Kito Pandachala na Lukapa. Ya papi Matalatala. Adolphe Mouté Bachilamouena. Et puis boss de boss Gauss Kébé très fort de Tambiela.
Boss Kaba, Boss Miguel. Balobié, Azane Mundele quoi, Boss Miguel, Bambota trop. On se reprend. De Bambote. Le projet d'avenir est ça. Bo Linga Kangai. Maman Nanga Claudia Sassou. Maman Ninel. Mère a bien ça à Paris, après ça moi loco. Maman Nazo Loco, Nazo Souffrance. Maman Ninel Sassou. Monsieur le maire, Ig, Golendele. Papa Nanga fait ça Gomez. Masalanga papi sous la pêche Bambota trop. Numéro de téléphone, numéro de téléphone? Oui. Non, bas on a sapato. 42 43 na maintenant ya sapato pona la sabolingo na wondo bolingo bali na makolo. Numéro sapato 42 43 numéro ya téléphone eza 09 98 04 50 50 09 98 04 50 50 ou 089 89 85 607 89 85 607. Adresse électronique PSA. Si so ba beti na face ba ozwa vie de loin nongi. Donc so ba ngoni vie de loin nongi ndengai là na profiter pendant sénégalais ba masalanga Mike la Duchesse. La Duchesse tiko pesa nga mawa camarade na ans bo tiko pesa nga pasi. Donc ba kuma so ba benga ba yimbela nga banzimba ready. Hein? Donc ba yibike wana na lelaka. Donc nzama pambola bino venanga Gianni Versace ya fioti ngoma tantini meta spaghetti zigura tantini maya venanga mulai donc succès mwesh na peso bambota trop prince auto ke mikolo na peso bambota trop ba comédie na boki ba tumsuti na ozanga te venanga po Firenze ingai yana Josco mais voilà ya Denis li parti mystère Siatoul donc on le mystère Siatoul ce quoi y à partir déjà il y a avion na mapata Fabipé leki nazoya ozo reprendre vient na tout le temps à tout moment to zalaka na pese ba comédie tout fait na kokodia nzombo papa mangobo ba mangoba mkebiso ba oyo donc na pese ba comédie nyonso ba mboto petit na ngai mulopo vient na Caleb to kebana mami la chat na kala bolingo ebi hein nga na lobaka même na bana na ngai même na mwasi na ngai Nadège Mbele leke madame kwa leka Olga mami Nadège Mbele oya Didi forme na pesi bana tout Theresia Ruth mokodo kodon bambota to Digine bambota to Priverdi bambota to bino no ça bien papa na bino yeyo donc mon général Dada Kumbu CT 5 kumbu ya mama wifa CT ma Viki moi si ya mon général CT maman Marie Claire moi c'est maître chaud d'Akumbu CT donc wana pena basala ke vie de loin azala Guilin Sima ou Guilin Sima papa kula na sapu balobi papa kula na PC bambota trop à fond son mondial et si que mama Tono Kembi na papa Afonso Mbele bambota to Grévi fouti là na lobi Grévi fouti là nazolela Grévi fouti là nazolela numéro ya wana 09 98 04 50 50 na yebi ke opesa nga yebele mais bandela nsusu soko to théâtre le kaka eleki na butu rediffusion na moi oyo pesa nga eleki belé mais quand elle sous na mo petini li susu Grévi fouti là li yebo nga papa kufa ya Willy etoka merci ya Willy tala ya Willy etoka tala batu susu so bazo buaka ko tsaka chevauchement te pona yepo ko bonga na vie Willy etoka a musique Grévi fouti là tala omoni yokana biso omoni émission tango koleka sala sacrifice bokano général Grada Kumbu sala sacrifice général Grada Kumbu général Grada Kumbu mon général Grada Kumbu et puis ndobi au sepel na mo cinéma Viki formé général Grada Kumbu na mo cinéma Viki sans oublier Grévi fouti la liebo matita omoni ona bano boye Grévi fouti la matita liebo zola mbwa singa mfumbwa ngana yo na robengo petit attends la loi on va pesi ngate mana ce petit na ngai au mon émission et puis au moins dans l'équipe au meka no général Grada Kumbu petit na ngai soke yete ngana kufi au moins il y a Grévi fouti là soke yete ya Willy etoka ya Patrick Mungala la mèche blanche ya maman Ninel Sassou ya maman Claudia Sassou et
Oh, vie de loin. C'est l'ambiance de cette émission. Alors, on se sépare déjà avec Vie de loin. Un mot par rapport à l'émission Avis du public. Avis du public, il y a mieux. Voilà, bande konangai, on est sur la ligne biso ba artiste vraiment pour nous biso émission zaka yango. Avis du public. Émission ezanga na polémique et ça la raté que bolo bala moto mabe. Donc ezaka yango quoi, ezaka yango donc ndeko nanga wamba sasu landaka émission Didier Masuki. Na témoignage de Didier Masuki atinilanga Kasamoto. Tant que les musiciens ba gang la Kasamoto, ngana za nango complet. Il pas ya Didier Masuki, mande fois pembe. Mais et l'autre moment on Didier Masuki. Ati ko vie Didier Kinwani. Didier Kinwani est prêtre. Pourquoi ka mande fois pembe Masuki? Yoza mutapoto. Roi vie Kinwani na nini? Kinwani za muta diamant muta mbongo. Masuki yoza muta mbongo muta bilamba. Kafufu na poto concurrence nini? Jean-René Golo boxer KO. Ban Afrique ici nazo ya papi za gombila. Ah totalement. Ah papi za gombila. Et donc pourquoi la boire quitter? Vraiment. Donc il finit longa boya. Voilà. La prochaine émission to ya masu Vie de loin papa chéri. Si. Moi je préfère mukolo boyambanga ezala mukolo oyo kombo ya papa chéri on a lati ikozala officialisé. Ndena ko benga bile fona boya. Tala Jiba na bomona eka boya et papa chéri ya ba comédie Charlie non qui vit de loin. Ndoi ya Jibe piana. Oboyo fandi okufi okei. Merci beaucoup avec Vie de loin. Voilà. Mais ngai Vie de loin papa chéri ya ba comédien. Est-ce que toto moi ndé moi papa chéri ndoi na yo lelo Vie de loin poto kabonango. Poto kabonango. Ah toi qui na makambo ya viking it. T'es artiste. As artiste à quelqu'un qui est voilà. Attends une qui est c'est to bien jibe po papa ndoina yo ate aki bon ate vie king poto kabonango ça le roté poto ya mo prochainement encore au moni chanson préférée na nga ya vie na jibe pe nga linga banzemo edikaka na linga non éducation le quoi tala makama vie king na dédié kaka etaki papa chéri bolandaka éducation chant na titre on a éducation cadeau na pesi ba fanatique nanga bo somba CD ya papa chéri bo la nzemo na éducation. Il y a question moi 2 minutes 2 secondes. Mais sikoyo o moni ba nzemba vie 15 viana ki grand musicien. Donc nzemo no ko yimba ko tambulu tele ko choral. Et puis nzemba vie 15 ozo yemba ngo foza lokola mutu mo donc ndeke ba beti lisasi. Desio. Et puis mon noko feza na forme ya la mère bazo bena matokolo hein. Desio makamo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Avis du public de Didier Masuki Motema et Nadine Masuki Mbala Mande Fapemba. Donc c'est votre émission que vous aimez tant avec la métisse noire à Botona comment Vie de loin papa chéri à Otikolo Banami Koyabiso ya Avis du public concernant Liwaya King Kester et Meneya Kwangolo Zonson. Alors c'est comme ça que nous évoluons, c'est comme ça que nous terminons l'émission à qui j'ai dit un grand merci à la personne de Willy Kamenga na Bernin. Un grand merci à Willy Kamenga na Bernin. Alexis Ngangala na Belgique. Koumouya Pape, Motema Mère et V na Suisse. Sans oublier Junior Kissassi, force tranquille. Et merci beaucoup également à Santos Dujira, le chef d'entreprise. Roger. Roger Mbala, merci beaucoup. José de Londres. Un grand merci à toi. Lazax. Babi Lazax, Tuif, Noir, na Lausanne. Merci beaucoup. Moté Maya Jackie. Un grand merci à Babin Maziko. Babin Maziko, merci beaucoup. Sans oublier Flore Tiala. Flore Tiala, le grand producteur na Lausanne. Flore Tiala, le grand producteur na Lausanne. Merci beaucoup à Dedi Benga 5 ans de silence, à Kaba Beltogo Angle en le norvégien, et sans oublier José Babi Empereur Calito. Empereur Carlito na Lausanne et Empereur José Carlito na Lausanne. Sans oublier la personne de Raph Botella, également à Dox
Motomba. Merci beaucoup à Maria Mazela. Maria Mazela, un grand merci à vous. Sans oublier Papinzola, Messona Paris. Un grand merci à Fabien Debinto, acteur principal de Sanima Koufarate. Merci beaucoup à Fabien Debinto. Et merci sans oublier à Pichou Brada. Merci beaucoup à Pichou Brada, à Flore Miguel, fille capable, capable à tout et pour tout. Merci beaucoup à Flore Miguel, sans oublier Yvette Okoudi, maman n'a pas midi, Yvette Okoudi depuis Hollande, José Elonga, les consolateurs. Hein? Vous avez consolé. Donc la personne est là, José Elonga, les consolateurs. Berly Diogo, salon Interstar, tous les clients des salons Interstar depuis Londres, salon Ramoko, partout, salon Ramoko Interstar chez Berly Diogo. Sans oublier encore la personne blondine Jessica Samunda. Blondine Jessica Zamunda. Un grand merci à lui et à Liliane Mondeka. Vraie chérie Nakata Storton. Donc William Mondeka, vraie chérie na Storton. Donc merci beaucoup à toi et à Sian Ponda, vraie chérie Nakata Almond. Matou idole papa na Daniela. Un grand merci et un merci à Viekis Kisita. Album Bibota Bota, Babi avec Kiss. Sans oublier, number one, Zach Mongo le maestro, avec des belles images comme ça, avec des belles initiatives. Merci beaucoup à toutes les fans qui aiment cette émission. Merci beaucoup à Charline, vu de loin. Babi, papa, chéri, vraiment merci beaucoup d'être le nôtre aujourd'hui et on se retrouve prochainement avec un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, 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 bisous. Solution eye ndeko ya Kinshasa tunanga nini o pona ba problème na bino nyonso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique, lavage auto, pe entretien mituka, et si bongo solution awa na pine korpa, et pas ya vie korpa, mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser ma solo. Bota la bino moko, ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact nédologie, bazo bete ngoma partout, de façon que engenga est comme propre. Awa ta mutuka na yo e palola maki couleur elongwe ni melanga ike soko nango awa à travers ba produit ba salelaka e kozoka la couleur na yango ya usine kaka nengo sombaka yango e pa ya vie kopa fini masolo ya kotamola la mituka salite ya ke mutuka na yo ba ke ndoko sokola yango na kwe mema yango mbango awa e pa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete mituka ba lavage ya mituka kosokola chassis moteur ba aspirateur na ba gravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place moko na pine corpa et puis tosala so ba pneumatique na système ya mikili tosaka ba pine na machine na ba demonte pine et puis tobamba ba pine na ma mèche. La mèche ningo ba onati sete ba moto longo sete mèche na na système mikili bala poto ba yebi biso na maboko te wana ba koda ba bala biso c'est pas comme ça mais tout ça on va démonter pine la machine à pine za kuna ba démonter pine et remonter pine remonter pine j'ai trouvé baté ça ça na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa boende zalaka keyo nani akoboya apine korpa pine na yo toboki tope mutuka ezali salite tope moteur na yo ezali salite kende po ya pine korpa kaka na station Kobil na rond-point Molar mosala ekosalama lokolo ya poto nani akoboya pine korpa mosala kitoko lokolo ya poto bala poto nyonso yaka na mutuka na yo pa pine korpa yo général yo colonel yo président de la république o mutuka
ozwi problème mutuka eza salite moteur salite pine toboki pine corp azali na solution ya monene iyaka na mutuka na yo na pine corp na Thank you.